Cynthia Mbombo. Elle la Kilimanjaro de la presse, pardon, en lien à la santé. Non, parce qu'elle est vraiment costaud comme pas possible. Alors c'est avec elle que nous allons faire une petite analyse par rapport à Antivalère, il y a Bisso, journaliste, chroniqueuse, to BBC Moussala Oyo, to Kolobladon, Babuzo, Bisso, to Sala. Et puis nous allons parler sur l'artiste comédien Oyo, Azongi na Kinshasa. On ne sait pas, point d'interrogation, Isabelle. To éviter et ça réellement à ça refoulé des toroyoka et le on to analyser na ma concert Cynthia Mbombo des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Boss de Bruno original. Abonnez-vous sur Cynthia Mbombo à qui je dis bonjour ma copine. Ouais bonjour ma concert moi ça à cause de côté solo. Évitez, il faut répondre à nos commentaires. Donc on est là, on est ensemble. Voilà, Cynthia Mbombo. Tobeta moi lisolo oya ya banti Valère biso musala oyo to tangi on to yekoli le comme musala mo ya ba ekiri mama to sala groupe so mo boye ekiri ndika ekiri bona boye groupe bona bo est-ce que to yaki objectif ya moi to yaki objectif musala. Bon, moi je trouve que bateau basala babiloko wana ka yo monde ngolo basala bateau baebi musala baebi donc en fait baebi eloko ba olukate parce que musala oyo bateau belé baso ngona considération te mais ça musala oyo msuna ba poto ba respecter biso parce que presque toza 4e toza baloba 4e pouvoir to na 4e pouvoir au monde biso monde faut nous pesa na ba pouvoir wana ko ça les kiri c'est pas mal to ko kutana ngana bo to kutani makile kutani to komo kutana to komo mona na biso ikono kotonga na te Cynthia o pa biso pe pa bino o moni pa biso pe moni pa bino to su ba défaut ba ndoko to meme on se pas na bango kutu pas na ye bona to sanga na biso non to za bato muto soka muto azala peka pembeni po muto peka ye mo pa otambola peka malamu te mais ce que biso nde to ye bakate biso ne to éviter qu'est-ce qui se passe donc to luka nini to luka to sala nini ba journaliste ba biso to biso ba fito bebisi musana na biso to memi makamnyoso ya mabe ya libana internet ko le quoi tribunal to memi makamnyoso to ya biso libana kuna na réseaux sociaux respect et ça les sous-sauter ya na les kazalati na internet c'est église tende ba lobaka internet c'est église baboto ondeko église c'est na internet mais photo yé barake o eza musala o eza boye ngana éviter que soki ekoki ko arriver un jour na mais ma vie privée na ngana kati internet parce que batu nyoso tunde baza awa yo me malikamno na réseaux sociaux quand le kwa yo kelo mawa et na batu su ba finga yo ba otonga yo ba lo ba bena yo plus vous comprenez moi je suis contre pour na batu nyonso o ba me makambu ya libanda awa o be kiri bozaki kiri moko boye bien et simbite le bo panzani bo meme ngo na réseaux sociaux biso to yeba place bo bandete ce ko po biso to sana ngonini po biso to sana ngonini to muta ki to mona bande ko basangana kitoko to bande ko envier bango biso nyonso ndika ne petit bango moko mama Cynthia Mbombo alobi ndika ne teti bango moko qui songi ka bango mo ba otonga na entre bango na bango mama to bo moni bo prêter serment mo boza bolingo boza famille faut quoi assumer so muninga tongi solo la na ye so ba yo yebiso ke muta libanda ko ya kote ne kiri na minute po yo sano ke mutu mo ba tongi yo po ndimi na facilité oza facile à manipuler vaut mieux que tu boyo que ça ne mutu na sombo la que biso na kati na sombo lingo nde renyaka ata yo lo ba ke mutu bo tongi ngai mais bo lingo nde zo renye kati na biso to yo ki sonde soni poto yebiso ke biso to kabwana raté to robongisa tant que famille. Mais balobi c'est normal pour to panza na bongo ti le be critiquer panza parce que déjà dans musala na biso tant aux informations to déformer information so aux informations mo bozo déformer mo person forme mo boya bien te likameza boye yo zo lambi wande mo yo ba okanga pe biso to ko te ba prison to ba niko se défendre te likamende mso lambi ngo poka ozo ba vie na bite dossier ba vie oyo ça la ba mission na biso oyo to finga batute to créer un problème te mettre total amaka. Il faut fingo chrétien muninga te ya il pas besoin si ta munene peut pesa nga pa munene pensani na sabo finga bote na nango na mulai munene nga pesa des fautes li kona na lata nyonso pantalon culotte ni na za na des fautes ko bana likoti na singana na nduta te siko munene ya défaut ya nzoto nanga
na leki ba fie bele miss o ba mimona ba miss ba soki mikinga leki bona kitoko ba miss me bana kitoko te bana beauté te beauté pesa pe ka libanda te bokati et bon kati ba fie ba déforma ka ben formation ba yebi na bango misala te ba na bango nde musate ba yakoluka mibali parce que na internet ba fie bele ba yakoluka mibali sinta bi etalinga te na ba kutu te source nango te mbala moko nga na tomboki na sali émission mo live Pourquoi il pèse ma cam? Quand yo luka makam. Yo ka sort nango boye si mais comme en beau parquet. La banale oti lobby. Parce que tant yo ça la baisse na oyo finga en internet. Même si bato ba yeba na ba ngati. Mais bato nyo so comme luka sko ba de. C'est quoi na miniature? Na miniature, au fulingati. Au fulingai. Donc moi siko bato ba sala musala bongo. Na miso ato pesi bango conseil. Ba oyo kana bango te parce que sa façon na bango ya osalela musala. Le kiri olobe kiri ndika ba panzani wana. Moko na bango te ko bala to yebi. Abala ki to féliciter en tout cas félicitations. Mais likamba pas c'est ça que ba ke tuni makamba kasa ndako na libala. Mamba soni boata yo. Moko na bango te mi balé ba balaki. Moko to mona ki. Na bien récent. Ouais, problème na bango bana déjà avant mamba grâce te modaba problème bandaka. Et banze et yo comme on mi balé out ko bala. Moi je trouve que eza respecter moninga out ko bala. A savourer na nous libala na ye yo ki likambo ke kotuna ye likambo na ye ti na ndako libala na ye mobali na ye pe msusa saki wana tu vois au respecter mobali na to respecter. Mais qui sont sur les deux santé autour kanda c'est respecter on peut si valeur na alliance na place ba kutanaka. Qu'est-ce qui prouve que tonga ki yo? Qu'est-ce qui prouve que ya yo ki ka ba lobi na yo moteme comme yo moto luki kama parce que bino boza ba camarade yo na lobi ke tala bat moni mutu ko kolinga te ba manipula kao kolinga te mutu ba tema ba yebi ke atomboka yo ba comment manipuler pour comprendre azaki mutu osale acte wana te pour ayebi ne bazala na muninga ba place mo ba kutana ba place mo ba sala ba émission na ba bazana ba yebi faka zele so ta benga ta na téléphone na tongo bongo yo ke ko luka muninga na ndako na el bala otiko la mukana mobali na ye e bo siko so na ndako na fana na ba bokilo fana na ba yo kimbamo o monité tongo me pe na réseau gère mo so babali tongo monyo o meme na réseaux sociaux ba belle famille lo mokile koma na ngo ba nyos ba koma ba na réseaux sociaux ko tala belle famille ko mona bongo o créer moninga problème lo so divorce ye ata yo mtozaki cause na ngote mobima cause ba bien région ka biso na monde ba célibataire pour ba bi ba chroniqueuse ba journaliste ba bala raté tam suye le ko ba ki ba ki zuwa na ke toto bebisaka bala te poani to la paix il paraît. Tout ça, c'est exactement l'élite. Tu vas pas sur chance tête. Bah généraliser Abisso. Tu es journaliste, tu es chroniqueuse. En tout cas, je suis désolée. Et ça, Abisso moko. Mouta sofara personnalité na yé moko. Vous comprenez? Et ça, Abisso moné to baby ça na Abisso musala oh tu comment mabandumba, tu comment maba moins sérieuse, tu comment makaki ba oh yo basala kabou ba oh basala kabou. Et ça Abisso moko. Vous comprenez? Ngala zaka contre batuana nyoso. Maman, naza contre batona nyonso. Vous comprenez? Naza contre batona pena o basala babiloko wana. Parce que toza basi internet eza musala. De batumsu basala. Yo quand na ba o ba fio bazo basala ba bureau basala ba kindumba te. Yo ba kindumba nyele kana ba bureau. Tana ba DG na ba patron ba lala na kaka na ba bureau. Partout place moi na mobile bazali ba sexe opposé zali ba be et kota kaka. L'internet on a basi on a bato batala biso ba basi ba pe ba mibali. Parce que c'est un peu solo ya ba porte à porte oyo ba fi ba comment que ça Sony ba fi ba comment créer pour apparaître ba mon na kenda Dubaï na voyage aka faut na lia système na habité yo jijon ndenge ni mamba Sony boye marambo Emilien oyo qui ça ba fi le comme qui so ke ka Dubaï ko Kambongo c'est que oza d'abord enregistré na kata groupe wana est-ce que réellement est-ce que c'est vrai que les a solo biso ba fi congolaise peut on na kata be kiri wana oyo to liaka système. Maman. On dit mon nan. Non, non dis mani. Que ba fille ba kena le ba kolia. Mais oui, il y a des filles au ba salango. Il y a ba singa na salé langu ba na liste talebele. Il y a ba fille au ba salango ba ondimi na ake Dubaï ake olia na yé. Ba fille ba salango. Mama ko luka mbongo ya passe. Mutu mso ebo luka mbongo te na vie. Ampona ya moni ke ndinga ke kolia nye bongo eza facilité. Oyebite microbe nyoso zo na nzoto no. Nya mutu na zo lio yebi ya ngote. Oyebi ete loko so na kata nzoto ya mutu. E o emona na te emona na ka e koma après po ebima. De mona ni yoki onzimba suba sa le longo straight na munoko. Ça c'est vieux artiste était ba apparaître. Artiste était
Yaka ba artiste te? Bon, généralisons. Mais vie, ma parents, pas mon bien. Et si ça me va qui péri qui a kabelo, on a peine en somba kabelo. Il y a complexe, il y a kabelo. Qui moyen au sommet là qui ont été. Il a signé dans un cas. Complexe, bah fut totika complexe. Totika complexe mais ma batu musika. Et bah mon akanga vroche mais notika makala ya tayo moko. Na vroche notika makala simba. Tellement que na du benele na ngito nzonga ah na ko na rouler carrosse na olenga. Et atamba na mutuka. Après na zu gloire mokilika ya nzambe. Siko yo mo lobit. Yo mo mi poser question mi poser on se répondre yo moko. Vous comprenez? Au moins le complexe, il y a une génération au Kaba la miki ba chaîne de to kufa za ba ses amis bal. Kaba chaîne de to kufa pon to ko envier. To yi ko lula. To mona muninga lata te to mona muninga amela te to mona muninga a rouler te to mona muninga za te oyebinde ya zo mbongo nete. Pour ça botama na famille bien. Pepe na ba tunsu ba botama ma ba famille bien. Ba souffrate na vie. Ba souffrate na vie. Siko yo lingo ko na facilité. Mais pour ça pas toi. N'importe quoi. Oh, si ça en tout cas, oh, le bat tellement bien que ça l'a bien. Tout maintenant le solo, il y a Nani, il y a Mama Banebele Oyo, Mama la Chine, Karine Mokonzi, dossier Zeminaye. On n'arrive pas à comprendre vrai ou faux à Zemi. Yo tant que analyste, tant que moi sipé, au bota, tant au talibou moi, tu te dis quoi? Bon, je ne peux pas confirmer parce que dans la été dans la mkana été. Vous comprenez? À cause de la zemi, comme pas à cause de la zemi, comment? Azam moi si. Nous avons maintenant que la biso basi photo bota. Vous comprenez? Bato ba osala ngo banalise moi mingi o azo Charles Libumu mutolo ezo bimate o zemi mutolo ezate nga moi je confirme parce que nga naza na zemi mutolo bimate parce que naza mutolo ya kokota mutolo nga pende kota makasi si l'état na zo zemi zemi nga pousa ne pousa sona nga mutali bumu munele makasi zemi mutolo eza obligé te. C'est un bonbon. On a l'andio ne bandeli. Ah, le bique, vine surtout en internet. Est-ce que osa pour ninge azo mener vine bo abi que non rien n'a pas exposé à vine et bongo zemne di bande. Il posa pour non chaba zemne bongo comme sanzambe. Et c'est important sur comme sanzambe ka ba nous ba comme sanzambe. Karine Mokonzi a viva déjà na vie ba il y a bomba le côté vine nyos que ça na réseaux sociaux. Ami Karine Mokonzi obi que ala maman YouTube. Karine Mokonzi sa toilette. Là, on a les réseaux sociaux. Alia. Et là, ils ont Karina tient les réseaux sociaux. Soit le sol à ma cam. Des locaux, ils ont raté. À mi filmer. À chapeau. Il y a des bisous dans le bête. Et c'est tout le monde. Maramba Karine. Et à Maramba, il y a autre sur la roue. Stress. Nous te trouvons normal. Mais quand c'est la msala na on n'est pas exposé à bon. On est la msala. Si tout le monde est amoureux et fixe, ça va tomber les canadiens. Là, on a ata oh. Ndé mo Karine ko banda li bosso na bango. Te mamba sala. Il pas aux akalo quoi. Et ça la cause sonité découragé. Ko na msala ote. Non, écoute découragé ngaté. Parce que ngana mdi na zo msala ngana valeur. Ngana zo msala ngana valeur. Parce que ça absolument pas chronique fois. Ne loro nyo surtout exception ezangati. Bato mabe bazali bato malam bazali. Neti biso ba o to sala ba bêtise tenga sala msana ya mimutu to analyse mbe na sali et sili. Ngala ko même na yebite soki un jour na rosala kamena ntimiti. Mutu na mutu asana ndenge na oya monela maka mutu na mutu asana ndenge na ya zwela kama na mutu asana ndenge na mutu suna sali bo efula nga ezala base na mutu na mutu mais ba yeba kene eloko nyo surtout exception ezangate. Donc c'est ça. Ko décourager ngate pour mutu ba sali boy wana ezaye a baby si réputation et personnalité na emoko. Nga so mutu moka bengi nga banso loba nga makam na oyebise ke moninga naza ndumba te naza journaliste na ya na internet pour na musala. C'est tout. Moi tout le monde a poto mais si c'est-à-dire il faut l'accent un système faut dans mon mbinga mais faut mon na 4 appel vidéo après ba mutakalizo plus tard. Je sais pas si mi bali histoire poto bazaka na conception moko parce que ba on so ba ka na idée moko. Parce que linga sana de santé. Maman na côté ba côté ouest. Quand na ka moni quand na sa musala obwe na fin du mois. Yo ba tsali ko na ngoti. Ba besoin les kebele. Moi mon bala poto soit lininga en foot bio ya Kishasa. Voilà. Vous comprenez? Qui va pas lininga so boulot bi a foot bio ya Kishasa mais abi ki na Kishasa bon consommer on déjà sombi à l'hôtel. Donc on ya wana tanyo so bando lexa na wana au consommer bon ça d'autres team de là. Maman nga pe na perdre te. Bobi le moment na question mun ta moni nzoto mais to mona nit. Bonga na ebe nzoto na kati kuna ndezaki.
nga na yebe nzoto nde na kati nde ezalaki te oyo mibali mosusu ezalaka oyo nasakani na ye osakani na nga te tosakani babi mwasi moto asambwaka simbi nga mobali mpe asambwaka nanga kosomona mwasika mobali mpe asambwaka yaya mais tolinga nde kaka dignité parce que réputation ya basomba yango te omoni yo simbi nga mpe na simbi yo na simbi yango bien kitoko en tout cas, oh bon, mesdames, messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Analyse, oh, vraiment, c'était très bien avec ma concert Sitambo. Moi, c'est Ambinga, hein, Balobi Yende Makambu. Vous savez, vous sentez comment elle réfléchit, comment elle pense. C'est toujours différent. Utilisons l'Internet autrement. Là, déjà, j'ai salué la présence de notre président Junior Moloabou, qui est, on l'appelle encore que le messie qui porte plusieurs casquettes. Voilà un peu l'homme. L'homme a ethnique de plusieurs couleurs. Ah, on peut faire comme Muninga Tayomo. Nous sommes un gaillot. Merci au président Junior. Bah déformé, ils ont raté la Cynthia. Si tu viens de déformer comme on a atteint mon là. Quant à moi, en tout cas, je vous retrouve très prochainement dans les prochains numéros. Bye bye.